Mipandi Angoulou, le côte de porc, dans la cuisine de Mermou, recette ya lelo, biloko ba congolais balingaka. Bonjour papa, maman, bienvenue dans la cuisine de Mermou. Toye to lambali susu biloko tolinga kolia mingi, surtout beaucoup plus biso ba congolais, tolinga vraiment kolia bien. Alors lelo to kolia mipandi Angoulou o ezali frais, tozana 2,5 kg ya mipandi na biso ya Angoulou. Yango yo toko filmer yango soki tosi ici ko assaisonner to tia yango na four avant to sala sauce na biso ya mipandi. Recette eza rapide, eza simple mais landa beaucoup plus pour l'assaisonnement la famille. Assaisonnement yango nde kataka makambo. Soki assaisonnement eza malamu te, biloko ebima malamu te. Donc wana tomoni na tie cuillère moko ya gingembre na ail o na sala na ndako na yeko bakisa ba condiment vert yango tomoni nazotia bandeko nanga ba condiment oyo ezaka ndenge to salaka ba légumes na biso pona ko assaisonner viande to pe poisson na sala na ndako nga moko. Natie bouillon 3 cuillères, voilà, lutu misatu ya soupe ya bouillon na biso okotia n'importe quel bouillon, vraiment ezo dépendre na yo mama ndenge nini eloko nini ozala ngona ndako ou bien bouillon nini osalelaka. Na bakisi mwa pilipili na biso o to sala na ndako nga moko na sala piment vert o to liaka nango na ba recette na zui mwa muke équivalent ya 2 cuillères ya soupe nde na sopi sikoyo na biloko na biso. Na bakisi lisusu lutu moko ya paprika yango nde toko mélanger et tozo bakisa lisusu lutu moko ya café ya noix de muscade. Nalinga kosalela muscade mingi na ba viande po ezalaka malamu mingi. Tomoni na tie vraiment biloko ebele te, donc yango nde na balusi yango malamu komeka mungu ekota vraiment malamu, mungu ezwa malamu. Voilà, bandeko na ngai oyo mélange na nga na sali na bosani te kotia mwa jus de citron po tozana ngulu, tozolamba ngulu ezalaka malamu mingi na mwa jus de citron esalaka yango bien. Voilà la famille, ce qui jus de citron ezate mwa sauce vinaigrette, mwa eloko kozala nango ya mwa ngai po esala bien. Après tobakisi lisusu huile, totie huile na biso po viande na biso ezala assaisonner malamu. Na émission na lobaki ba huile d'assaisonnement ezalaka ba huile ezalaka bien e bakisaka elengi lisusu na biloko na biso soki toza ko assaisonner yango ko balusa yango vraiment très bien bandeko nanga ndenge ka to salaka ba mama toyebi ndenge to salaka awa toyika ka kozwa plus ou bien juste idée kaka ya recette, idée ka ya recette totali ndenge ngai na lambi mipandi epesi yo pe idée yo pe mukolo mususu osali pe recette oyo pona libota e ozala malamu. Alors après quelques heures natikaki mipandi na ngai ekota mungwa, maintenant na tumbi yango na four ndenge tomoni sikoyo nalingi na banda kokata poivron, aubergine na matungulu et puis naza na tomate déjà cuisiné na sepelaka na ba tomate oyo po basi ba kalinga ngo déjà ba lamba ngo déjà tozalaka na misala mingi ya kosala te ba mama biso ba tokendaka misala tozala ba makambo ebele ya kosala ba rendez-vous bana tout ça mondela facilita biso tâche bandeko. Donc heure moko lio lekisa 5 minutes 10 minutes pour kalinga ba tomate oyo basi ba kalinga ezalaka pe na goût ya malamu et puis na prix ya malamu. Donc wana sikoyo tobakisi huile na biso na biloko nyonso tokati totie huile po ebelisa pe lembisa ba poivron, oignon et puis toyoko bakisa le reste et assaisonnement puisque na le reste oyo nde toza na ba ail, toza na ba légumes verts, mwa ndambo etikalaki tosangisi yango lisusu puisque moye tobakisa lisusu mosusu ezate c'est noté biloko na biso ekoleka ba assaisonnement et ozala lisusu malamu te bandeko.
misuni na biso ya bipandi na biso ese koti déjà ba saisonnement tina kati to moni yango ndenge eza na couleur nango na makambo nyonso eza déjà kitoko la famille. Wana sikoyo tokalingi ba poivron na ba aubergine liboso yango nde ezalaka makasi tolembisi yango nano après tokoya kobakisa sikoyo tomate oyo basi bakalinga déjà oyo esebela déjà oyo basi balamba déjà tomate cuisine soki ba légume na biso ekomi kolemba tomoni ke ekomi kobela après tobakisi tomate mpona kogarde pe ba vitamine oyo eza na kati ya tomate. Voilà lokola yango esebelaki bandeko nanga awa sikoyo namonani na te ya moringa toyebi ba bienfait oyo ezalaka na moringa. Le feuille de moringa nga naza na te na yango eza na ba sachet na kozwa 2 sachets na ngai 2 dosettes na sangisi yango na mai ya moto au tiède. Voilà, et puis au moment où naza na cuisine na komeka na mela vraiment moi bol oyo ya monene oyo et na mela mai wana ya moringa te ya moringa eza très bien pour la santé bandeko nanga. De temps à temps tout melaka ba tisane oyo et opesa biso ba vitamine nzoto makasi et voilà natiki yango boye evanda pendant 5 minutes le temps nazo lamba moi muke pe nazo mela te nanga ya moringa. Voilà natie déjà tomate natie katikati kaka ya tomate nalingi tomate ezala ebele te yatie yango katikati et nasangisi ba épices nanga. Aubergine esalaka biloko kilo la famille soko oza na besoin osala sauce moko ezala vraiment mai kotia ba aubergine mingi te pour aubergine soki elembi ba poivron ba légumes nyonso elembi esalaka soupe kilo. C'est bien pe lokola toza na viande kolia yango na ba légumes ezalaka malamu mingi ezo dépendre na posa na yo ndeko nanga to pe na goût na yo na choix na yo. Ngala lingaki ezala boye wana tobakisi lisusu sikoyo bouillon pe mosusu na sauce na biso. Mais avant ya kobakisa na mekaki quand même musoni nanga na yeba mongwa niveau ya mongwa ekoti donc na monike na sauce nanga na koki kobakisa pe bouillon lisusu mwa muke po tolia biloko na biso malamu la famille. Voilà la famille, recette na biso eza vraiment vite fait rapide tomoni déjà ici tokomi na suka donc tozi sauce na biso to kalingaki ebelaki bien tosangisi yango na mipandi ya ngulu la famille totiki yango ata moins 10-15 minutes à fait d'eau ngala lingaki ezala na sauce me ya koleka te kaka ndenge tomoni boye la famille biso toliaki yango na loso soko olingi kotia supu ebele yo kaka me ngala lingaki ezala boye po tolia yango bien na loso esala mwa bloqué mais totie tomate concentré te kaka tomate fraîche yango esali biloko na biso boye. En tout cas merci beaucoup la famille ndenge tolambi ensemble tolambi elongo et na souhaité bino bon appétit. Merci vraiment bobo sanate ko tia ba commentaire ko aimer et puis ko partager vidéo na ba jeune fille na biso ba maman to pe na bandeko na biso to zwa kaka idée recette kolia pe mipandi ya ngulu na loso eza kitoko mingi. Merci beaucoup la famille, à très bientôt. Bye bye.